Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la championne, notre Madi. Diki n'a donné Kandono Tete la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou n'a pas abonné, Nyo Suède n'a TV partout dans le monde de Sika Bozali. Je dis bienvenue n'a pas abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier Oyanga, Oyo Salaka Kena Zala. Bokamata ba bisou là-bas. Dikina mama. Dikina moteme eza kolongwa. Ba escroquenga. Leki nanga escroquenga 1700 euros. Oyo na sangisi pona kangisa natindela mwana mama nanga na kufuta ndambu ya mbongo wana avec intérêt na bi ndeko ezali lolenge nini alobi mama Dikina nazoyeba ta ndeni na kobanda teki na ajo yanga ba escroquer ngai na ajo yanga ba escroquer nga na fandi boye vraiment na famille toza mwana 3 personnes o nzamba sali ngolu ya kozwa visa aux États-Unis ya Canada pona kokende na famille. Quand je dis famille élargie ba cousin proche oyebi kete yewana abetaki azui a se retrouver na poto. Donc tango ndeko na ngai ya mobali abengi nga lobi kete yaya visa na ngai ebimi avant visa bima azalaki kochanga kete yaya naza kobeta nazo talisa pe ndenge bandeko mususu batalisaki nabike non c'est comme ça il faut ko beta partout parce que oyebite sika nini chance ko sourire mama Dikina leki abetaka selonga na makanisi nanga nabika kete leki abetaka ba makambo nyoso bato mo bakenda kosala kuna na ba cyber café na Kinshasa oyo pona koluka visa oyo pona koluka makambo ebele na fandi boye kaka awa na été na mois ya juillet tango ba billet zali cher na bikete luka kaka oyo ya ndambo oyo komonana oza na besoin to ya na ba avion ya cher compagnie ya cher zwa ba oya kokata l'essentiel ezaki okoma bandeko leki nanga beninga pono bakete yaya visa ebimi mama Dikina na yebisi yo non na yebisi yo la championne ti escroquerie ti na mabota tu n'as pas l'idée. Visa pendozo mona penza kete visa na photo ya leki na visa ya Canada na photo ya leki na ngai nalobi nzamba za lokumu abi yaya koyebisa mutu te po likambo voyage yo moko yebi yango ndenge elekaka nabite na kolobati po nde na ndeko beta pe mutu moko ayebaki ta pari yo bandeko na ngai nakangisi mbongo ya pasi soki na yebisi bino ke 1700 euros wana nyoso total ewutaki ka na compte na ngate je puis en prêter bambongo to defaka oyo au défi 100 okufuta 150 au défi 200 bino mo boyebi donc na défi nyongo na baneti ya 600 euros na kobakisa na o nga nazalaki nango na bafre na makambo nyoso na tindi valeur ya 1700 epa ya leki na ngai bandeko to partager makambo ezali awa leki azui mbongo a réceptionné mbongo nayebi kaka voyage il faut moi makambo mike ezala po asala nini ayebana kobongisa po eza visa ya 2 ans ebisinga ya 2 ans mpe na moni bandeko nazozela kete leki asala nini alongola makolo aya poto yaya depuis mois de juillet tokoti août toza na début de septembre tango ndeko apesi nga lisolo eza début septembre azo yokana te mama Dikina nalobi kete nabenga mama na expliquer na bi mais ndenge nini atangi kombo ya mwana bango ya mobali bandeko mwana na bango ya mobali na Congo na biso na Kinshasa amona na kalisuti na minute oyo porté disparu donc azaza na bamboko ya intérieur azana bamboko ya kati soki pe Kisangani soki Lubumbashi soki wapi kokende koluka ndenge nini na kokota nzela ya Afrique du Sud muta zata na passeport te akokende kozwa visa lolenge nini na lobi makambo bozo yebisa ngai wana grand frère na ye donc oyo ya landa alobi yaya nga na ye tolalaka chambre moko aza na passeport nga na yeba te
ana passeport te. Donc mbongo wana souci na ezalaki ya banda déjà koyaka poto malembe projet na ezalaki Afrique du Sud. Donc nakokamwa te soki aza se retrouver ata kuna na Lubumbashi po aluka ndeni ya kokota Zambie se retrouver na Afrique du Sud. Abidikina tala ta yo moko, tala niveau bato bakomi nango. Na simbi mutana bime nga na monaki bozela nakangi capture atindeli bandeko kuna visa ya mwana na bango na foto na makamyo so bakate na koseka. Abi yaya eza makambo ko sala yango na cyber, visa ya mutu otie foto na yo eto eza facile ko sala yango. Pona koloba Cédric atikala kozwa visa ya Canada te. Donc azali na besoin mbongo pour asala projet na ya voyage. Bandeko nde nazo loba boye ndeko mwasi aza na nyungu ya 600 euros o ya defaki na mboko ya poto et pa bato ba defisaka bato bino moko boyebi babenga soki banque Lambert o ya kozongisa avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Akokoka kofuta 600 euros wana na mbala moko te, il faut kabola ngole msu 2 mois ndenga lobi bente mbala misato na 3 fois wana intérêt pesa isusu ko mata makasi. Abi mama dikina beta sete betelanga lisolo oyo po bana Kinshasa bazala lokwa bandoki neti bayokanaka liboso ezalaki maladi kokosa maladi awa ekomi likambo ya visa beta setela msu mutu moko bakobenga ye po bakosa neti nga bakosaki nga azala penda vigilant. Si il s'agit ya kobenga ta appel vidéo asala yango, si il s'agit ata kobenga kotinda mutu msu akende ko contrôler lokwa na ava tinda mbongo po bana na bazaka lokwa bandoki. Donc eza lokwa je moko ya escroquerie soki ekomi il faut bato nyonso baleka na nzela wana. Yango na lobi partager vidéo pona koyeba na koavertir ndeko moko alobi makambo solo nga na yebi memi baboti bakosa bana bango nga il faut ba opérer nga baboti akosi penza mwana ne na poto kite il faut ba opérer nzoka opération moko esalima te batindi mbongo bato bazaki na kope wana bakaboli yango ba o baliaki te basali nini bafundi. Donc pour dire que pona lokoso pour na kozala na besoin quelque chose ba famille na biso baza ko se permettre na tout sauf rien yango wana na yeko yebiso tant que mo pan sango ndeko moko aza ko lela na minute oyo 1700 euros atindi parce que leki na mobile alobi kete azui visa nzoko eza visa ti pour leki soka yebisaki yaya pesanga quelque chose na kenda Afrique du Sud yaya lobala msu na za na mbongo te mais loko ezalaki likamba visa yaya lobi kete visa ne ko expirer te il faut sala nini o mataka déjà poto kamata $1700 1700 euros na valeur à 1700 euros atindeli leki porté disparu téléphone ata babengi elekaka te sikoyo bandeko asala nini na minute oyo Cédric azomona na te ata lobi ata siliki ti mukolo okende kosala oyo motema no elingi ou bien te ndenga keibo yana aza koyima aki atuti mutu na mir ndako zonga ekoma ke yaya limbisanga et pourtant tie yaya nena ba pétrin yaya tikali na ba pétrin yaya tikali na 600 euros o efa futa soki 3 tranches mobimba. Imaginez-vous bato ba defisa ba mbongo avec intérêt wana. Yango yo zibula misu zibula makutu partager vidéo oyo bana Congo bandeko totika na Afrique bazalaka na ba série escroquerie lokola likambo a visé bandiko bima keba yo pe ba kosimbiso touche keba yo pe ba kosimbisa yo touche onga na yo kakite a bon attendeur sali ndeko mwasa za kolela bima madikina ato beti lisolo ya vina yo ato beti lisolo ya pasi ozomona na poto bandeko ezalaka neti ke ozokosa na iso na bina zana mbongo nyonso wana te mena koluka na defa pona sala nini nakokisa mbongo ya biye. Et pourtant expliquer que nazana mbongo te il fallait na defa tanga yeba ke zana ngo visa ta ko bakete ya tika tindaka ndambo yo zanango mais azeli na defa pona tindela po a escroquenga atikala na ye kozwa visa te. Et mama tanga balobaka du pétrin c'est du pétrin. Quand on dit que c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi. Voilà, c'était la vôtre la championne na passe na motema mais balobaka sika moninga kweyo kokoya te yango na ye na lisolo yo partager yebela pe soki ba bengo yo ki ata sango yaya zala visila zibula misu zibula makutu sinon okolelebele na yeto soko le na français toi qui t'étais là toi na Kikongo ndeko mwasi azole na français mélangé na lingala. C'était la vôtre la championne autrement dit Dikina Donekanda. Bisous et bon dimanche, bye bye.